travailler na Paul. Qu'on a fait pour la mission. Frère, même si on a la taille à Joël Wana, na Israël, na dénombrement, bah on a la capacité. Na guerre, moi ça va là où guerre na Israël était. Il y a un moni loi là, il a dit même armée na biso, il y a d'autres. On s'en va moi si moi na kata bitu mazo buda. Bah femme d'essai. Au moins il va faire d'essai à basi ba bazana est au buna na champ de bataille mazo buda. Pour la femme de biso. Basi ba kenda bitu bate, basi ba soldat au monde ya basi ba kenda bitu bate. Moi si celui va jouer dans la buna, ba bêter 50 films. Il y a des gens qui ont des gens à vous trouver. Comment on va faire? À vous trouver. Moi, je suis là. On dit qu'il y a 50 films. Hein? Pour quand on a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui pour récupérer, pour tout dire. Colonel, Bino Bossa. Aïssa Binota. Ce qui a moyen, on dit qu'il y a un bâtard. Attends, vous filmez, vous êtes un bâtard. Matthieu chapitre 3, le verset 10, verset 16. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Le verset 16, il y a un Corinthiens chapitre 3, et sont dit que l'église a donné la Zambé et qu'on a quitté. Il faut se dire, tant que Salomon peut aller, Salomon peut aller Mususu et Saladin. Basali Sanao, David, à Salakini, à Kataki, bon, on va tomber la Zambé Beka. Qu'on a pas la mission. Mais disons que David a Zanki, Salomon a Sedaki, et Salaki Kaka, Mabaya. Mais David, Azalaki na Mabaya, pe abongisaki Mabanga. Pona, Kotongela, Zabé, Kabila Lobi, Azanki Badou, Oyo Seba Salamusala, Yakoutaye Mabanga. On n'a pas la mission. C'est que, par rapport à la construction, David a son Salamusala assez, Moussala à fondement. Mais Salomon, le fils, a son Yakosala Moussala à côté de ça. Pour Mabaya, et Zalaka, Mabaya à fondement. On n'a pas la mission. Ce qui, bateau à d'autres, bateau à d'autres, ce qu'on a d'autres, on dit Mabaya na fondement, Mabaya est collé à bas. Mabaya Moussala Nambo, et Zalakata, on va dire, comme il mata, peut-être on va continuer à toiter. Mais na fondement, Basal et la Kadé Mabanga. Pour Mabanga, il faut résister maï, pour la femme de la mission. Mabanga, il faut résister maï. Mais Mabaya, sur le temps de la fondement, Ndakoua et Mokoya et Mokana. Très important. Nana Zozo Mabanga, c'est le père. Le père a Zozo Mabanga. Le fils a Zoya Mabanga Mabaya. C'est que Moussala a fondement. Et ce ça est Manatata. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, les autres les amis sur le col du temple, et écrit le lobby. Je pense bien les mettre nous sommes fondés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Qu'on n'a pas la leçon. C'est-à-dire que par prophète, ça n'a qu'à faire fondement. Oh, par prophète, ma travaille à tata. Bazali, ma bango, au coca qui te rejeté à côté. Ceux qui ont mandat pour la yo. Pour exemple, il y a David Atika, qu'on n'a pas la mission. Ceux qui ont mandat pour frère, il faut que la biloko David Atika, bon moyen la biloko ya mwana, mabaya ya mwana. Amen. Les gens prennent la monnaie, on doit comprendre les gars. Il faut comprendre les gars. Naina Loba, mon Yesu, Abadana Luna, qu'on appelait l'Israël, Maloba, ma prophète Maloba. Qu'on n'a pas la mission. Jésus malgré rien, mais en tout cas qu'il faut négliger ma prophète né. Il faut abandonner ma prophète.
akoyebisa bamotala ekomama kaboye elobama kaboye na mosakoli Esaïe alobaka boye na Jérémie alobaka boye ntango azokonsidere baJérémie na baEsaïe ezali nde azokonsidere bamabanga oyo tata atika azokonsidere baprofete oyo batravaillaki na kati ya Moïse kolapambola biso yango soko oyoki moto akomi koloba ono bapolo wana no mais Paul on fait leur temps moi aussi j'ai le Saint-Esprit Paul alobaki boye ezalaki erreur nga nazoyebisa bino sikoyo moto wana azobwaka mabanga ya David kolapambola biso ndako nde kozala makasi te biloko oyo tata atika po ete batonga ndako babwakaka yango te babandaka nde na yango mateya soko libotela malamu banda na baprofete kolapambola biso konéglige te no aprofete te wana ezalaki makambo kalata toza na mondialité na modernité la modernité na kati ya makambo ya Nzambe ezalaka te wana ezalaki na ntango kala soki basalaki boye wana ezalaki bango biso mpe na ntango biso mpe toala molimo ya Nzambe lokola baprofete tya kolapambola biso tosala sabuli mpo bazali mabango ozosala fondement yo oza libaya yo ye na temps difficile okonéglige mabanga te eza lolenge moko lokola Yesu Jésus dans notre père dans la image de David selon Actes des Apôtres chapitre 2 parce que ma communauté dit combien le bâti que David a dit que tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption et Pierre quand va expliquer à David c'est que le véritable David c'est que la mort a représenté Jésus c'est que Makamboyo David a sala dans notre Yesu peut a sala yabo. Or Jésus dans notre père il a dit que ton temple toi ton temple a qui va Pierre na ba Jacques na ba Jean a qui va apôtre dans notre boye qu'on a pas pour la mission et a sélectionné qui va toi pour attendre la temple. Tolobaki que le temple est long et ça dit que ton sous temple est 4000 boité. De kozonge la biso mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 3 wana tutangaki. C'est que les gens qui makambo nzambe bazolobela temple de Dieu et ça regarder biso église. Et ça va dans angaro te angaro mupetego yawa et pupusi ya bosani et qui on boit comme la barabara pour la pas pour la biso. N'état décidé que temple de Dieu ça détruit non temple de Dieu ça dit de gaïna yo bisika moni mwanzabe ça dit evandi tolobaki que David a kotonga temple de la physique pour la ligne pour bazwa arche de l'Éternel bavandi sango na kati parce que arche banda eutaki na désert ezalaki na bisika kovanda te quelque part zabazolobake atambolaki na batante alebi sikoyo kotambola na batante il faut avanda na kati ya ndako. C'est ainsi David il faut atonga na cité de Sion c'est-à-dire à Jérusalem atongela nzambe temple kolapambola biso mais moto azo ya kotonga ngo eza nani eza Salomon. Or soki Salomon atongaka temple ezali physique lelo Matthieu chapitre 2 ezotalisa biso que Matthieu chapitre 12 ezotalisa biso que Jésus azali plus que Salomon. C'est que moto esengeli atongela nzambe ndako ya solo ezalaka nde Yesu akotonga lisusu ndako ya babrike boye te na azotonga ndako nde mitema ya bato azokomisa mitema ya bato ekoma bisiko loza na kofana kolapambola biso biso ndenge toza boye tozokoma temple de Dieu mais na kati na temple tata abongisaki deja biloko na ye ndako mwana mpe azoya kobakisa. Or Jésus na nzoto boye lokola David azalaka mpe tata abongisaki mabanga abongisaki mpe mabaya mabanga oyo Yesu abongisaki ezalaka nde baapotre kolapambola biso yo moto ozoya kotonga yebake mabanga ezali baprofete na bapotre bazalaka nde mabanga oyo motongi moko te akoki kotonga na konéglige
baprofete mpe bapotre soki mote alingi kote aliloba nzambe moto alingi kosala makambo ya nzambe soki alingi korespecte baprofete alingi mpe korespecte bapotre te il n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Kolapambola biso comment yokolobake non Paul alobaki basima te ya te nga wana ezalaki Paul nga nde na ye nga mpe nazobisa bino ke Jérémie alobaki nani Joël alobaki mokolo wana nakosopa molimo na ngai likolo na banzoto bana na bino ya basi na bana mibali bakosakola mpe bampaka bakomona basonge c'est que moi je peux voir terre. Attention yanga oyo batata batika oyo tata tika ce sont les apôtres et les prophètes. Jésus a respecté ma prophète pe atika bapotre bazala lokola référence pour la biso tozoto malero biso loko tozosala eza kaka tozoya kobakisa mabaya yango ozomona même dimension oyo eza basalela baprophète na dimension oza basalela bapotre eza différent na ndenge eza basala lelo mpona pambola biso. Je vous dis la vérité bapotre bato bakomaki prêt à koadore bamoko babanzambe parce qu'il devait poser le fondement va démontrer dans mon cœur Nzambe azali. Israël était un peuple déçu. Israël croyait dans le miracle. C'est-à-dire que Nzambe azali la Bible na dimension comment pour la consacrer pour Israël a dit que Bible aux Nzambe. Et Dieu savait la vérité par bateau. Donc on a salé là comme apôtre dans la dimension des gens comme des Paul parce qu'il va t'en dans la bagote. Pour avoir foulé mon père, vous vous dites moi. Qu'on a pas mon ami. C'est la réforme là. Au commissaire pour aller dans notre combat qui m'a fait à Koufa. Qu'on a pas mon ami. Pour y oser à Moula Koko maman en Nzambe. Et ça qui est facile. Koko maman en Nzambe. Oh. Je sais pas. Les titres là-bas c'est quitté. Koko m'a un frère dans le Seigneur. Et ça et l'autre m'a c'est quitté. Mon dit ma titre non c'est Monika. Mais titre wana est Monika D. On va la partie de l'eau, on va la gloire pour la bombe. Son beaucoup fils c'est fini. Qu'on a pas mon avis. C'est fini. Son qui t'attend mon fils c'est fini. Yo on va na mubutu de l'eau ça. Hein? On dit que mutuloko là, que mololo na bana okomona ba bana. Hein? Saddam asa kufa ba batika ni Zanga. Zanga ko bengo pe ya ka obina na yate. Comment on va faire? On coûte un peu pour tout à l'heure maintenant on dit on a un peu de café sur pour tout dire pour l'équipe. Mais à l'époque, ce sont des rois. À l'époque, tant que tata la maman qui vivant, ils sont des rois, des princes. Parce que ça va tomber ça la terre. Donc aussitôt tata Koufi qualité on essaie éliminer. Mais moi, dans ça, mes frères, tata n'a vu son Koufa. Comment on a fait ça dans l'Angouya? Pas de façon respecter à vous. Qu'on a pas la mission. Jésus a Koufa, père qui est libéré. Pour Jésus, il y a des choses qui sont libérées. Ceux qui sont libérés, gloire et la banane n'a pas aussi là. Pas trop négligé. On dit ceux qui sont Koufa qui est libéré. Pas trop mal, on va pour l'esprit d'aller dans la société, ça va être bon. Un peu pas calé. Babili, bon, que des mots surveillent, nous quitter la discipline pour casser le prix. C'est-à-dire pour la banque, ça dit que Yesu a fait quoi? Tout à l'année, pour la femme de la mission. Mais tata la mission est qui va comprendre à la mission. Voilà pourquoi on va dans la salle pour mater et c'est le gars qui m'a fait pour dire que le mission dans la motte à la valeur. C'est droit des à la valeur, frère. Dès que vous vivez dans sa vie. Dans cela, il y a l'être. Salomon a tenu la ida. Bansuba Mabaya est dans Jérusalem. Ils ont tapé, ils ont participé et qu'on appelle temple ensemble. En d'autres termes, Bisso Bapaka, dans la Bisso Romain chapitre 11, verset 11. Donc aussi ça va. Là qui t'a lancé, ma sœur va comprendre. J'ai exalté. Ma prophète m'a dit que ça n'a pas côté. Des gens comme lui, nous savons que nous les camarades pendant 3 ans et demi, nous les têtes à la tête. Hein? Nous prions au Sala, au Kangibou, à la Congo, pendant 3 ans et demi.
Il n'y a pas de sécurité. Qu'on n'a pas de la mission. Si vous montez à Yolo Bakédon, on les foufou, on met les miliki, on le dit, bon, il dit aussi, tête d'homme comme moi, il avait dit ça. Non, ici, il avait connu quand même une erreur. Moi, je vous dis aujourd'hui, yo, c'est pour parler de lui. Et ça, ma fondement. Parce que, bisson, tu es dans ma baille. Pour tout le monde. Mais ma baille, on va wapi. Et kouta na lima. Ah. C'est que oyo mwana zoya nango. Et uti na zamba na lima. Bakoya nango po basangisa nawe ezalaki déjà na mboka na Jérusalem. On a pas pour la mission. Amen. Pour ça la temple. Et dit kolobani Nzambe akozalaka Nzambe ya Israël te. Mabaya oyo uta na epa ya Iran na lima ezade biso bikolo biso nde tolusi na zamba tozwi mpe ngolu ya koya ti na Jérusalem tokota mpe tosala mpe temple kola pambola biso na ta ya tata te na ta ya mwana na ta ya mwana nde mokanda etindami epai ya Iran ke akata mpe banzete na mboka na ye kuna bikolo banzete wana bakokitisa yango ekoleka na mai ekiti na nzela mai bakangi yango rato bato oyo basi bakendaki bongo na kikolo omoni bato ya mboka mikolo bayaka bongo na bamasuwa mosu mpe eutaka Équateur omoni bagrima minene oyo banzeta minene omonaka wana eyaka na rato bakangi yango ekozala 100 ekozala 200 ezotiola ezoya ti etelemi na libongo avant ekende matati etelemi na libongo awa tango ye na libongo nde bazwi yango batie na mituka bamemi yango na matati kuna ekei eke na océan eke poto kola pambola biso mabaya wana ezwi ngolu tango Salomo akomi mokonzi ezwi ngolu ke elongwa na zamba eya na Jérusalem parce que Jérusalem à l'époque ezalaki mboka kosakana nango te eza lokola onde tozala na Kinshasa moto soki awuti mboka kola pambola biso moto nyonso soki awuti mboka bayebisi soki awa na mboka mpona bayebisi no yo ozokende Kinshasa yo babengi yo na Kinshasa ta biso ozali bana mike soki babengi babengi yo congé na Kinshasa eza lokola ozokende lola kola pambola biso ezalaki elonga basécurité congé na Kinshasa ozosepela omoni mpenza ngai ngazambo bongo soki owuti kuna mwana baye bato baye koselo na libongo bana bazotalatala yo bana basi bakangi mwa bameshi awuti Kinshasa mpo bato bayeba ifaka bameshi na baselo moni te nakanga nano mwa meshi kola pambola biso sena mpengwi akangi meshi mpo bayebaka awuti Kinshasa seke ifo yala bilembo ya Kinshasa ya bisa seke yo libaya soko ozwi molu olongwe na zamba oye na Jérusalem seke ezali une grâce bayaki bongo na nzela ya lettre ya Salomo atindelaki Iran tala écriture olobi c'est par la grâce que nous sommes sauvés kola pambola biso eza na nzela ngolu nde biso tobiki yo oza libaya lelo kokosala fiere na komisere ya Bunagana na Pwebwe na Simekol okomona tuvandi wana kola pambola biso mpo mwasi akoka souffrance te abandi deja kolela mais mobali na guerre omona même avant basimba ye moko amibeti moduki pan akufi mpo na loi ya guerre kokorevele place stratégie ya guerre te kola pambola biso okoko biemo oyo ondima bakoma yo mais olobaki no tala plan na biso ezali boye tala baarme toza nango eza boye soki oteki kaka plan de guerre pan il faut baboma yo te kodale ya moro osali haute trahison basoda nzoto ya basi oyo bakenda mituba te baliaka mbongo pamba bango basaka wana mpona mona alati mwa teni soki aza akokanga yo obie moto oyeba azosoda te asukaka awa bazalaka wana mpona kolambela bakonzi mwa baorganisation moko boye barenseignement mwa biloko mike mais na front bango bakoma na front te ata bango bakoma na front verset 24 ok. Romains chapitre 11, le verset 11. Oui.
Je dis donc, nalobi boye est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? ezalaki nde mpona kokwea nde bango babungaki libaku na monoko Loin de là. mosika na yango Mais par leur chute, na kokwea na bango le salut est devenu accessible aux païens lobiko ekomi mpe emonisami epai ya bapakani afin qu'ils soient excités à la jalousie. mpo bango babendama na kati na koyinana na zuwa. Josué verset 24. Oui. Si toi, soki yo tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, yoka awa eza banzete mpo nazoba nde likambo ya banzete alobi yo oza nzete yango na évangile na biso moto azalaka nzete yo nde oza bongo oza nzete mpona pamba na biso alobi soki yo oyo okatamaki na nzete ya olivier ya zamba et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier prend, mpe baye kotia kokotisa yo kobamba yo na nzete ya olivier oyo ezali na mboka. À plus forte raison, eux sont-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Boni ekomeka na bango oyo bazalaki bakozonga na esika na bango na nzete ya olivier oyo ezali ya mboka mpona pambola biso suka wana mpona azotalisa salut ya Israel alobi biso bakataki biso na zamba tozalaki ya zamba omonika ndenge omonaka bato ya mboka biso bato ya mboka bakinoa bamona biso lokola bato moko baza na ntina longwa wana villageois oti mboka mpona pambola biso nzambe fo ayokatela biso likambo abundela biso bato ya mboka ata moto auti lubumbashi kinga oyo biso yo mboka mpona pambola biso donc mpona bakina ezaka so bakina baza balibisanga ye moto auti lubumbashi auti mboka moto auti kolezi vino lelo na Congo ezaki bapusho omoni tozobwaka wana les autres omelima eti moto aza na boulevard na ville amelima eti ameli ji ali abwaki na nani kuta